eza très capital. Babiloko tout ezo uta c'est grâce à Maman Sila. OK. Omona si Maman Sila azwaki monopole, azwaki accès lokola Madame Belleville ndenga ta accès pa na biso. Mutu moko to oza na droit ya kofinga o aza collègue na biso à théâtre. Oza na droit ya ko manquer mutu. C'est le Maman Sila a 8 ans. Ya kotia croix na makambo nyonso eke sila mankimo ezala te. Ozomona lelo tomona Maman Sila za ko adorer batu na ye. Azokumisa ba yagola, azokumisa ba zuma, azokumisa ba tendresse, ba Miss Lolo, azokumisa ba essayer de pana ba mida. Ozomona ba mukolo moko to somona Madame Belleville va encourager ta lingala pa. Akumisa mundir bato alobe loko mo be pona mutubo. Non, beaucoup plus Madame Belleville azanga na to za la suspendi. Voilà. Yango moni zuma oloba kuna wana eza ba semblant non eza ba semblant te chose vraie on a bela biso monkime le karaté ozomona on a loba ke loko mo ya mabe sepeli si Madame Belleville beaucoup plus avant d'atteindre la non chez moi il y a pas de manquement ozomona manquement pas nanga ezate beaucoup plus c'est pas nanga il faut focus respect donc manquement vraiment va na ndako na bino ba parents na yo ba prendre non ko ba kombo nanga te ko tchanga na miniature te pourquoi pas Madame Sila ko sala voilà OK. Madame Sila peut cause appelle tant moko pe à cause appelle monopole moko avant d'habiter ngape fona sa nini oyo nazo appelle temps ya ko gagner pe bana nanga ba changer ba tika ko manquer bato voilà ozomona pour eloko nini exemple eloko ezanga été aza na capacité wana omona elle est toute sa capacité que ya repeta pe ordre bato pe yoki omona abeti pe liboko na mesa pa à partir d'aujourd'hui na lingi mafinga te na lingi boye te ba yoka si yemo ko encourager alors ko encourager bango tala niveau ya adoration et plutôt il y a manquement et pas papa o ya bota et président Lombe voilà tala niveau ya ko manquer président Lombe jusqu'à ce point papa le comme le la caleçon tendresse na zuma tendresse azo benga président Lombe yo Lombe sugar yo zoba ya totele misi fa totele misi président Lombe oui totele misi fa totele misa président Lombe est-ce que fa na capacité ya président Lombe Ozomona, tout ça c'est Maman Sila. N'a jamais placé à Makambo Nyonso. Quand je dis que c'est Maman Sila, on a bomi théâtre, mais pas quand t'as doute c'était pas même Matondo. Ozomona, que Sila Belleville t'as bomi théâtre. Aromoma théâtre nenge nini. Belleville là ça dit comédien mié ba valeur na ye. Kena ke tourner place me faut appeler ça nga caché nanga. Très bien. Ya. To donc mona ba Zuma non c'est un film nga la participe na ba film Zuma. Ozomona, oye pas Zuma na tournage Zuma mais ça batu asomba ba gene. OK. Wana kuta avant tournage. Ozomona avant tournage muta mela a gene. Wana za po ba michopo batu otumbanga estomac pour ça nini. Mais Belleville na chips na théâtre. Belleville côté si J na théâtre. Yo kadisi lo ka batu bongo ba osepete faut ba finga Madame Belleville. OK. Omona lelo ba oloba ka bomi théâtre si réellement Belleville ta bomi théâtre pourquoi ba communicateur ba communicatrice ya Belleville ba tika la ko manquer ni papa Masumu ne poser Lombe wana très bien ozomona mais l'autre omona ngoto omona SB ils ont la facilité ya ko finga batu lelo ba tombola théâtre ba icône en fait tala Zuma façon azoloba liboso ya nani ya liboso papa Serge. Est-ce que Batia Zuma na scène, Batia papa Serge avant de est-ce que Zuma a recommandé la cheville à papa Serge? Non, je ne crois pas. Pourquoi Batou? Mais pourquoi Batou tout on va jouer à Canabella? Batachi la bazar na manquement na facilité pour manquer Batouana. C'est ça. Batou bazar na droité ya ko finga moto yo. Tote misama Miss Lolo en soi boy Pamela Matondo. Est-ce que Miss Lolo a une valeur à ta bana ma grande terre à Belleville?
ozomona mais mutu moko ovanda na kiti boye azwa courage azwa monopole ya komanke bato azobanga ta te azo eloko wana doko na sentiment nyonso mokili eyoka ye epuis bino mpe bokoti na bacommentaire na bango bokommente bobetele maboko pourquoi boparticipe na mabe moko boye pourquoi en tout cas ngai nasepele na bakuku wana alanda ezuma na commentaire abizuma bozoya kofinga mais au grand jamais bosala promotion ya film asila basala promotion te biti ozomona nini o bango basala tala pe lelo ya lule akodiembela madame Belleville na matanga ya lula ke na ye yalula ke na ye asala sortie médiatique abi mais trop c'est trop quel genre de manquement bofingi nga mpo na ye koloba makambo ya solo bolingaki yalula participe na lokuta na bino mona noloba na yo omonoka bamiss lolo baza basi oyo baza baessence bamiss lolo boye na bacapacité ma basi boye bavandisi mpe miss lolo batelemisi ye wana miss lolo il faut boluka elongi ya nzambe makasi bondela nzambe ayokelo mawa elongisi esali yo baride bavert cancer yango asa etelemeli yo na elongi mais ozoyaka kokosela mutu oyo ayebi ta likambo te pour ridiculiser personnalité badi okanisa oleka nzela kenzo nde okotya mundirba na buzoba wana ozala mpe na mwa bamaximum ya respect pa bato yo bazwa na facilité bazwa likolo ya tembo oyo ya 4000 francs misolo bakeno na bopeto na facilité yo moni so ovandi omeli tembo nde oza mwasa nguya wa mwasa nguya toza kutu mwasa soni wamonsa soni mobali fo abanga mwasa amela tembo akokima ozomona mobali asolema soki avandi atali mwasi amela tembo nayebi te bandeko na nga mibali baoleka bakoko témoigner ozali ya mwasi asoni omona mosusu avanda amela tirbo asala na tirbo publicité boza bato ndenge nini mais movandi na plateau boye nani mama sila avandi na plateau aza koencourage bino azobwaka bino azodédicacie bino oh lelo boye bosisi personnalité bata théâtre mutu lokola tendresse aza na cheville ya genou kuta mama top te mais tendresse avanda na kiti po afinga mama top mingi mama na bango ndenge nini tomona réaction ya bana mama top te esalaka nini mpo bana mama top baya réseaux sociaux peut-être mpona korépondre bakoya te parce que baza na respect epa bamama wana ozomona tomonaka mwana mama Teresa ya Belleville yo Belleville akobeto mbata Belleville yo ozobanga te ya Belleville yo Belleville akobeto mbata mutu aza na nzambe na ata bopusaka te bopusaka te tala eza malamu te omoni bana mama top baosala d'abord eza éducation yoka nti mutu lokola dada asalaka sortie médiatique moko bopesaka bamama baninga respect tala nde bafinga dada na bacomédie bafinga ye omona humiliation oyo dada azwa mais mwana Teresa ya nani areprocha mwana wana mutu moko te dati aya bato nyonso babetele maboko babiloko bato baloba awa tomona ta réaction ya mokolo moko théâtre te esalaka nini yesu tomona bana oyo ya mike baofinga madame Belleville tomona réaction ya bacomédien te mais so batouche kasi la bacomédien bayaka mpona kodéfendre eza complexe donc tout wana eza bande des hypocrites nde omoni bacréé eloko moko contre madame Belleville mais azanga ka $10 na téléphone madame Belleville olala te aza erne atuka ngiringiri nga nakufeli ngiringiringi nga bayibi nga ngiringiringi nga baviolaki nga nasalaki boye nga bazongisaki boye mais soki likambo moko ya mabe esalami bafinga Davina Apwa awati mpo Davina Apwa alobi madame Belleville elle mérite d'être ministre il y a madame Belleville aza fleuve banalyse bafingi Davina pendant 2 mois ozomona soki biso tozalaki te peut-être mwana bato mpe akoki koperdre ozomona yebisa biso sikoyo sortie médiatique nini oyo ya malamu bango bakokosala na bango bakosala na maximum ya bato ya théâtre te moto okoka tendance aotraite mama top ndumbaki ndumba tendance asali yango mama top asala yango
Bonjour, bonsoir, babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision kande to isa bino mosala nde ebenga biso liboso na bino lelo to yeli susu c'est bien moi votre humble servante Pam Matondo autrement dire la star maman qui a famille Bota la fille qui dérange défenseur ya sur ya Belvie Kandila patron qui est Poutine de l'écriture tabita ba comédienne était à Baoba richesse ya Congo na monde de théâtre en tout cas mingi famille Bota to que ne consommer film na biso na kombo ya Dedok penza film ezo kende kitoko makasi. Merci beaucoup na papa JR papa na biso Serge Pasteur patron to moni madame Belvue kuna tega en tout cas bato nyonso ba jouer na film ba jouer très kitoko famille Libota focus pas de distraction en tout cas émission au bokozongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision bokozongo pêche moi na suka ya famille Libota chez Bianca Zanga en tout cas to kende pe ko s'abonner na Bianca Zanga kuna vraiment et ko sala bien makasi. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé CJ la maman qui dérange regarde Ngoma garçon Paris Natacha Golala patron je te salue aussi papa Samunku pour le nécessaire Mayaya chérie na Katia France wana Jeanne Mboso que je salue Junior nani Nicole Makalou moi si ya bébé et pourquoi pas Afrida Konika et Jules Kapene na Katia Bruxelles wana père double na mère double en tout cas bambote na bino et non qui nous ont soko za parole mon nga ifongola nga plateau na yamba moi na suka ya famille Bota na kombo ya Bianca Zanga bonjour bonne santé. Bonjour Pamela Matondo, bonjour, non santé peut perdre vraiment le rythme ya IDPS, non santé vraiment normal donc tout ce que tu as en bétolo, Zamalo la zobomba au batela vraiment toujours famille Bota. Tout ça vraiment bien, tout ça qui toko donc famille Bota oye, famille Bota focus. Famille Bota toujours baroyoka goût. OK, baroyoka famille Bota vraiment to consommer film na biso les chiens les docs yango wana vraiment le 5e épisode na biso ezokota en tout cas to consommer film na biso to liker to partager et ça la biso vraiment bien. Là je dis un grand merci na Moko Poutine de le critique la reine mère VIP internationale. Voilà. Maman Mokondi en tout cas vraiment bambote no yango wana merci beaucoup na dongo lesa nzamba versa c'est un grand merci à Odette lesa maman na Leslie merci à Niki lesa Mifi lesa motema ya papi un grand merci à Irène Kialuta motema Richard merci à toi Nadi Kialuta Karine Nizanga Jocelyne Kialuta Patricia Branco et Bibi Chimou Swamba agence César Mokwada Jolubanda de Turquie Luanda Turquie Paris et pas Wapi Moko Osimenga Zali vraiment le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à Mamita Dina de Belgique. Nawela yona motote Mamita Dina. Merci à la maman Chéra moi aussi. Un grand merci à maman José Lussadissou, maman Claudine Bokatola. Merci beaucoup à la grande H maman Sakina. Un grand merci aussi à maman Ewin, maman Annie Ngoya Mputu, maman Niba super. Merci beaucoup à maman Claudine Bokatola, maman José Lussadissou. Un grand merci aussi à papa Godard Eliko, papa Alengi, vraiment, maman Gina Mabia, la bola modeki tellement ébélé, la maman chérie à moi aussi, et Pamela Matondo. Ba question ayo et puis bien yangai. Voilà, merci beaucoup. Ba question nangai, ba réponse ayo Bianca Zanga. Toke nango kande toke nango. Boni d'abord basangwa famille Bota, to moni Dedok maman Belvue a télévision film Dedok, ozu Dedok ndenge nini. Vraiment Pamela eza na ba leçon makasi vraiment onga naza kwa tirer na kati. Et kota la lelo boye ba homme marié quoi voilà. Il faut yeba koza responsable naza responsable na moi sina bana il faut na yeba koza soin ya moi sina ngana bana so ta lelo majorité bana biso mike ba zo be ba boza ba manque d'éducation ba manque ya ba responsabilité ya ba parents ne lelo moni bana biso ya mike ba zo be ba papa moko zo pesa Android oyo papa nanda ko sombela ete papa moko meme na boutique asombele bilamba ya mususu ya $600 on anda papa ko sombela ete o mona mama comme ko keno bimali banda ko keno defe loko po ni papa za incapable ya ko sombele ata periko a $10 ba perika ba l'argent kabela tia na di Kialuta ye wana tia ba kabelo ya montagne nyonso lingi ko zwango ozo mona mais lelo ba papa na biso neti papa mso JR ako ko za responsabilité ya mwasi na bana te na ndako ozo mona donc yango vraiment eloko no senga bandeko to kota to consommer film na biso to moni kuna papa pasteur patron Gino respect papa Serge vraiment Yohana tout le monde a reçu la notre papa tonton na biso famille Bota si tout le monde Belvue kandi abenga ke yaya vraiment
tomoni pe grand frère na biso notre président Gesho yo wana kuna ba kosa les prières en tout cas to consommer film na biso vraiment quand na bela ta la film ko mais so yo zota la film te décembre yango yo décembre yango to bonde la bino ba mama veuve wana ba oliani so totalité bana wana mike bakolata ndenge ni so bino botali film te alors bo consommer film eza nini yango jansi mabana eza nini bato baolinga otala film na bela te botala film boconsommer film. Ok, merci beaucoup to consommer film vraiment ekozala bien makasi mama Bellevue ba ration yango yo na ba mois oyo yango akenda kotika ya ba orphelin na ba mama ba veuve en tout cas moi lisungi na bino ya ba vie wana so bobwaka moko wana ba vie ezomata eza fierté na biso na ya famille libota bien kazanga lelo madame Bellevue a commis sujet ya mafinga partout au monde atana muto ya koko finga madame Bellevue te lelo mutu nyosa komi na monopole ya ko critiquer mama Bellevue ya ko diminuer ya ko finga eza di ya nini bien kazanga non nga nzolo ba par rapport que eloko na koko loba eza très capital ba biloko tout ezo uta c'est grâce à mama Sila. OK omona si mama Sila azwaki monopole azwaki accès lokola madame Bellevue ndenga tia accès pa na biso mutu moko te oza na droit ya kofinga o aza collègue na biso à théâtre oza na droit te ya komanke mutu so lelo mama Sila azwi temps ya kotia croix na makambo nyonso ekesila mankimo ezala te ozomona lelo tomona mama Sila aza koadore bato na ye azokumisa bayagola azokumisa bazuma azokumisa batendresse bamiss lolo azokumisa baese de pa na bamida ozomona bamukolo moko tosomona madame Bellevue vanda encourager tadi ngalapa akumisa mundir bato alobe loko mo mpona mutu boy non beaucoup plus madame Bellevue azanga na tozala suspendi yango moni zuma oloba kuna wana eza basemblant non eza basemblant te chose vrai on a bela biso mankime lekaka te ozomona on alobaki eloko moko ya mabe sepelisi madame Bellevue te beaucoup plus avanda tala bino non chez moi il y a pas de manquement ozomona mankime pa na ngeke za te beaucoup plus pas na ngai il faut focus respect donc manquement vraiment va na ndako na bino ba parents na yo ba prendre non ko ba kombo na ngato ko tshanga na miniature te pourquoi pas madame Sila ko sala voilà OK ozomona madame Sila pa kokozwa pe temps moko boye pe akozwa pe monopole moko avanda bite nga pe fona sa nini oyo nazwa pe temps ya koganyela pe bana na nga bachanger batika komanke bato ozomona eloko nini ezanga eloko ezanga ete aza na capacité wana omona elle est toute sa capacité ke ya kopesa pe ordre bato mpe bayoki ye omona abeti mpe liboko na mesa pa à partir d'aujourd'hui naza boye nalingi mafinga te nalingi boye te baoyoka aza koencourage bango tala niveau ya adoration et plutôt il y a manquement et pas papa oyo abota et président Lombe tala niveau ya ko manquer président Lombe jusqu'à ce point papa Lombe comme lokola kala so tendresse na zuma tendresse azobenga président Lombe yo Lombe sugar yo zoba yaya totelemisi fa totelemisi président Lombe oui totelemisi fa totelemisa président Lombe est-ce que fa za na capacité ya président Lombe mais tout ça c'est Sila ozomona tout ça manquement tout ça c'est mama Sila soki mama Sila tie croire avec aujourd'hui vraiment il y a pas de manquement et pas président Lombe bonabo ozomona tout ça c'est mama Sila n'a jamais placé ya makambo nyonso quand je dis que c'est mama Sila on a bomi théâtre pas kota doute te pa mena matondo ozomona ba loba ke Sila mtu Bellevue mtu bomi théâtre aroboma théâtre ndenge nini Bellevue le lance di comédien mi ba valeur na ye kenake tourner place be faut pesa nga cacher na nga très bien yaya to donc mona bato bazuma zuma no c'est film nga na participer na ba film zuma ozomona oye pas zuma bona na tourner zuma mais ça bato asomba bagene wana kuta avant tournage ozomona avant tournage muta mela agene wana eza po boma ba michopo batu otumbanga estomac pour ça nini mais Bellevue ye na chips na théâtre Bellevue côté si jus na théâtre yo kanisi loka batu abongo ba osepete faut ba finga madame Bellevue omona lelo ba oloba ka bomi théâtre si réellement Bellevue mta bomi théâtre pourquoi ba communicateur ba communicatrice ya Bellevue ba tikala ko manquer ni papa masumu ne poser Lombe wana très bien
ozomona mais l'autre omona ngoto omona SB ils ont facilité ya ko finga bato lelo batombola théâtre ba icône en fait tala Zuma façon azoloba liboso ya nani ya liboso papa Serge est-ce que batia Zuma na scène batia papa Serge avant de est-ce que Zuma a rekomata na cheville ya papa Serge non je ne crois pas pourquoi batou mais pourquoi batou tout on va jouer kana bela batasila bazaka na manquement na facilité ko manquer batou wana c'est ça bazala na facilité o manquer mutu nyonso boye légèreté wana bazwa ngo wapi ozomona bazala ba légèreté mo so vandi mo talobi non OK ozomona bazo ba courage moko boye so vandi mo mitalobi te bato bazala droité ya ko finga muto yo totelemisa Miss Lolo en soi boye Pamela Matondo est-ce que Miss Lolo a na valeur ata bana ba grande terre à Belleville na kamwe ozomona mais mutu moko ovanda na kiti boye azwa courage azwa monopole ya komanke bato azobanga ta te azosa eloko wana doko na sentiment nyonso mokili yoka ye et puis bino mpe bokoti na bacommentaire na bango bokommente bobetele maboko pourquoi boparticipe na mabe moko boye pourquoi en tout cas ngai nasepele na bakuku wana alanda Zuma na commentaire abi Zuma bozoya kofinga mais au grand jamais bosala promotion ya film asila basala promotion te bitimozaka nini oyo bango basalela tala mpe lelo ya lule ako diembela madame Belleville na matanga ya yalula kena ye yalula kena ye asa la sortie médiatique abi mais trop c'est trop quel genre de manquement mo fingi ngapo na ekolo makambo solo bolingaki yalula participer na lokuta na bino yalula chape ba mo alo ba ke non oui c'est logique et normal projet le mabenga na bato pourquoi bozo construire carrière asila na lokuta yango mo lokuta na elati ya gole kangami ya gole lokwa sapatu ya gole akotika lokuta te akotika ndeni ya mesana dana yango so ozomona ba Miss Lolo bokangami na lokuta Miss Lolo yo botina chayer ozo na solution ya bana na yo te o subie belan des autres so no so bana no ole kokota et pas mutu oyo alonga dole aliaka dole la facilité mais yo pose de la femme il faut ça non kindumba il faut ba simba ba changer ba antenne ba luka antenne kin ba luka numérique ba luka nini pour ba sakana na ndenge nyato apo meliji okuto melaji te apo meli tembo mais Miss Lolo bosani o ayaki awa na miso bato nyonso ke Belleville acte osali geste osali bazoya koloba na bato ba propos ya lokuta boye pourquoi po ba mona bango ke bango ba yebi koloba to ndeni parce que kotala émission ya Miss Lolo mona ke o pa lokuta nde yango yo na oloba na yo Miss ozomona na oloba na yo omona ka ba Miss Lolo baza basi yo baza be censé ba Miss Lolo boye na ba capacité ma basi boye ba vandisi pe Miss Lolo ba tele misie wana Miss Lolo il faut bolukelo nyanzambe makasi bondela nzamba yo kilo mawa elongise esali yo ba ride ba vert cancer yango c'est telemeli yo na elongi mais ozoyaka kokosela mutu oyo yebita likambute pour ridiculiser personnalité badio kanzo le kanzela kenzo nde okotia mundir bana buzoba wana vraiment poza pe na moi ba maximum ba respect pas batu yo bazo na facilité bazo likola tembo ya 4000 francs Miss Lolo ba keno na bopeto na facilité yo moni so vani o meli tembo ndo za mosa nguya wa mosa nguya to za kutu mosa soni vraiment wa mosa soni mobali fa banga mosa mela tembo akokima vraiment ozomona mobala solo masoka vani atali mosa mela tembo na ebite bandeko nanga mibali ba oleka ba koko témoigner ozo ya mosa soni omona musu so vana amela turbo asa na turbo publicité boza batandenge nini asa émission na turbo mais mo vandi na plateau boye nani mama Sila vandi na plateau aza ko encourager bino azo bwaka bino azo dédicacer bino voilà oh lelo boy sisi personnalité bata théâtre mutu lokola tendresse aza na cheville ya genou kuta mama top te mais tendresse va na que tu peux finga mama top oyo cancer esali ba verre na maboko ekoti ya ebimi awa movanda ofinga top wana mutu asimba ta produit te oza bata modèle nini mutu abomi théâtre c'est Sila
Ok, merci beaucoup Bianca Zanga. Au continue sujet à Mama Top, tout le monde peut Mama Top azana bana mikolo, bana kokola mais tout le monde a éducation à bana Mama Top ata ba fingi mama na bango ndenge nini. Tout le monde a réaction à bana Mama Top et ça la nini pour bana Mama Top ba ya réseaux sociaux peut-être pour nous répondre. Ba ko yate parce que bazana respect et pas ba maman wana. Ozomona to mona mwana mama Teresa ya Belleville yo Belleville na ko beto mbata Belleville yo ozobanga te ya Belleville yo Belleville na ko beto mbata mutu azana nzambe na ta bo pusaka te Vraiment bo pusaka te tala eza malamu te omoni bana Mama Top ba osala d'abord eza éducation yo kanti mutu ko dada salaka sortie médiatique moko bo pesaka ba mama ba ninga respect tala nde ba finga dada na ba comédie ba finga ye omona humiliation au dada zwa mais mona Teresa ya nana reprocha mwana wana mutu moko te datia ya batu nyonso ba betele maboko babiloko batu baloba awa to mona ta réaction ya mukolo moko théâtre te et ça la kani le surtout mona bano ya mike ba ofinga madame Belleville tout le monde a réaction à ba comédien te mais ceux ba toucher kasi là ba comédien ba yaka pona ko défendre ba comme eza complexe ba dans tout wana eza bande des hypocrites non monde ba créer le roman contre madame Belleville mais azanga ka dit de la téléphone madame Belleville oh là la terre aza ernie tout ka ngiri ngana kufeli ngiri nga ba yibinga ngiri nga ba viola kinga ngana sala kibo nga ba zongisa kibo mais soki likambo moko ya mabe salami ba finga Davina Apwa awati pour Davina Apwa lo madame Belleville elle mérite d'être ministre voilà il y a art madame Belleville a fleuve banalise ba fingi Davina pendant 2 mois ozomona soki biso tozalaki na tozalaki te peut-être moi na ba pe après ko perdre ozomona yebisa biso siko sortie médiatique nini oya malamu bango bakoko sala na bango bakosa na maximum ya bata théâtre te muto ka tendance à traiter Mama Top ndumba kindumba tendance à sala yango Mama Top asala ngo kamwe ozomona to kende wapi ozomona bango tan ba okende na ba tufura yuana aye mukanga ngalula aye mina kufa ngai na kolela yo mama ba Belleville ba otanga sali voilà ozomona ba okebina nani aliaki biloka bato kindobika bato bazotanga na klasi biyanga nalingi yo boni yo komi kopesa baninga ya boke ba Swede boke sala ki bombanda na ba Swede bo sala bo baninga ba na classe mais biso jamais to ya nango na TV ke ya le kanzela ya biya esimba te ozomona eza bikasa na biso te jamais to ko ya nango na TV ke ya bina kindobika ozomona tokoko loba ngo te mais bango ba na facilité ya ko manquer bato et puis bazo calculer te ke bato biso to ninga to manka bato ngo basunga biso le problème c'est ça ben grati na ben gras Bianca Zanga lelo ba comme osala ba kabal ba comme obenga bato ya famille libota ba futa bango ba $500 ba dénigrer madame Belleville ba leka na be mission ya baba cook pour ba témoigner mabe ya madame Belleville bango basomba bango na ba $500 yo si da ba bengi yo ngana no baki déjà kutu ngana yasa ba benga kinga izela tika même ça que ngabi maman eza problème te ya moi sinde OK maman Véro non zela Maman Rachel a bengi Maman Rachel za makasi abengi ngai alobi na mona ki pe maman ngo Rachel onje anima kwa kala aposta ye anima kwa onje aposta Maman Rachel wana maman na uti ko komela ngai dernier ya 2 jours awa moi mukolo tozaki na vie mortuelle ya Maman Marie-Hélène tant na zongi na kuti ba appel manqué ya numéro ya France voilà. Mais qu'on rappelle le numéro, on avait 0 airbo. On rappelé, on est sonné, on a invité. Donc, comme il y a 1 heure, on a moni yango et bengingai. Ah, moi, souka boni bien. Ah, moi, souka félicitations. La CPLA, moi, na mission na mais ngai ne naza boye, naza vraiment na posa. Nani na famille bota bazo reconnaître valeur na yo te omoni biso et pas si là to ebi valeur na yo beaucoup plus le to za boye naza na comment naza ne loko moko boye na olinga na proposer yo ce que vous êtes d'accord
naotindela ngo na 2 tranches topesa o $1000 mais totinda nano $500 na numéro no ya Orange oyo soki poza ya numéro mosusu ya Airtel Money na kosalela mpe ata na Airtel Money na tap zend boye na kokotindela yango soki mpo oza d'accord soki oza d'accord sikoyo kaka olobi na nga oza d'accord osalinga voice moko ezanga mwana suka à partir de na démissionner na famille libota nakomi abakubi mpona yaya nayebisi nzamba lola témoin mama biso kuta siliki mama bima osola ne mpo nikata ye nayebisi nga bimare na betelo oyebi no erreur na kati otina maloba no sala ki erreur muta bon faut enregistrer ye yaya sikoyo nayebaki nde nayebi kosala enregistrement te mutu alakisi nga kutu nde baresaka bato mwana abinango moi soki ozobenga mutu so babenga yo boye na appel okota place boye okoti boye otia enregistrement mpo nayeba ete abinanga soki oza d'accord nayesenga bima mare valeur ya madame Belve eza $1000 te nakoya koperdre nzoko likwa kelele mama na lelo benga na mona mbongo te natalaka réputation na otala éducation lelo pe na vandi bona comme na ba valeur okoti nga na yebaka ria te c'est grâce à madame Belvi na yebi ria na yebi monnaie trans ozomona na yeba ngo grand na kane na koyeba agence mususu na kanda kote papa na biso nani ona na lokolama esika papa biso chaka Congo abana ko vanda na nini awa na lokolama ndoka agence mususu ya Londres ezaka likolo wana ozomona na koyeba so agence mususu kuna na Dibaya Shaba na koyeba agence mo eza wana na kana madame Belvi yaya soki na kangisi mukwana soki famille bote lotinga Pamela na bina kenda agence munoko ekominga awa Nzambe Belvi kandi la patrona munoko fe fongwa manga fe komanga munene grâce à bafana Belvi elelo ngai natuni mamanga bilovi takenda wapi très bien dendo kenda wapi voilà natuni bango Nadège moya kenda wapi tala nde bosisi carrière bana bato boyana bango na TV bo utiliser nga na finga madame Belvi mpona kota na monde si je savais le cas bango nde bakota na bise mbongo na bino eza na valeur ya madame Belvi te koko sombanga te soki olobaki na nga ke mwana suka tosombele lupangu topesa na jeep keno vana wanga na madame Belvi na kokota lupangu na kota ya jeep kaka ya $1000 otali pe jeep motika na capabilité ya vie mobile yaya leçon morale na finga muta bato sans le savoir te Pamela te na pesi exemple te poza na bato musu pe soka landi na pe di Pamela wani ba biso toza boye toza ba fou d'Irène ozomona ba fou d'Irène ba biso oyo donc na kokufa pona madame Belvi omona ene loko moko te lelo ko ekosala nga ke na se retirer par madame Belvi madame Belvi to pesa nga suspension wa Pamela na ntanga kombo net na lobaka nete ozomona na ye nango na TV po batu ba comprendre ke mwana mwasi ata kuto abenga ni ngai naza famille bota na kokufa famille bota Pamela nga na sala ve na miso Nzambe na bisi Nzambe pesa nga motema makasi naza toujours na sama kola mama oyo ozomona pesa nga motema munene Nzambe natala mbongo te mais natala bolingo considération Pamela ozoloba bêtise na TV oza kosa rendre compte te ke naza na famille mais grâce à moi mwasi wana mwana mwasi na yebisinga ke bianka mwana mwasi afingaka te yo lelo koyebisanga ke na longo mpo opesinga $1000 Pamela jamais nakokoma na niveau wana te. En tout cas, merci beaucoup Bianca Zanga. Et là, on faut comprendre que moni bino ba mama na ya baba kuku wana bo benga kabiso. Omoni biso na bino tozala na relation te en fait. To ana relation te. Même ba kroni mama na bino na ba kroni papa to solo la kate. Ngane na zabo muto nyo safinga Belvi a ennemi nanga. Na lobango na mashaka mote. Mutu nyo safinga ka Belvi a ennemi nanga. Bato nyo so bazana baba kuku kuna ba journaliste o ngana bango to banda solo la. Banda ba komo finga Belvi to solo la kalisu to kangama binemi en vie.
ennemi wana envie et otika la okabona soki ka ofingi Bellevue comme ennemi géré nanga donc eza bongo ata boyena $100,000 $200,000 pour to finga madame Bellevue yango biso to bano ya finga madame Bellevue to na sala ke rapamela na kozwa mbongo na saki vraiment erreur bon meka subo bandela ko voilà ba cha soutien ba ya ten ozwa pete wana mbongo masumu nakoliango Pamela nakoliango Pamela nakoliango parce que bango ne bato retrouver nganga na kene koluka bango te après tout ozomona bango ne mutu ba koluka nga ozomona mais pour la madame Bellevue il faut kotalisa mokili bozo ko sala bakabali bokomi kosomba batu ya kosomba vraiment bokomi ko tuna likambo pardon basenga kasi la pardon pour ya zanani donc mabe oya sala emona te mabeka ya bato ezomona na o bato nyonso bayo ogumba melake wana eza dossier ya sika bazwi bato basala pardon ngai kutu fina nga mobimba koso na ozanga lola ka pona pardon asila balia bala mamusavane balambi kasavubu balambi kabila le père balambi poeza mobutu babakisi papa na biso nani oyo ya titi na oyate okay c'est vrai babakisi maringo abe abraza nga nakoya te je suis famille libota so kati makila obezo pumbwe famille libota donc nazana eloko moko te ko komema nga na trafic eloko moko te ko sala nga lelo na wanga na madame Bellevue amene zate pour moi na sa bato abenda matoyi pas d'insulte ozomona mais total lelo ba émission la miss lelo ba salaka ba sa émission na ba rage ozotala make mutu azofinga mutu na nyonso voilà biso pe tebi koloba bo sepela keza madame Bellevue bo sepela ka vraiment eza madame Bellevue oyo osala émission osimbi otiki ozala mwa ba réserve yaya na biloko Miss Lolo abeti Miss Lolo lela mama tinga na yebi famille bien Miss Lolo yebi mais grâce à madame Bellevue sepela ya kuna litie te yango ozomona bango no se place mo lokwa na paka juma na oyebiso lokwa na paka juma bo okota na kutu wana famille Miss Lolo oui les grandes chez les parents akanga famille akanga ma grande tata Miss Lolo keba na yebi famille ozomona keba na yebi famille kokosa na masekite mais bozo ko finga mutu afinga ote Miss Lolo Bellevue asala bolamu pona yo okufela bakuk obenga Bellevue na kufeli ndeko nanga Bellevue pesa mbongo obokenda ko lia na ba Miss Lolo obokenda ko lia na ba tendresse na ba tonton Hervé Bellevue pesa enveloppe oya pe na TV Bellevue merci na mona kiango mais lelo yo vanda na tebo finga tendance afuka miso na parka kalamu asali so vidéo tomba maboko likolo grâce à Bellevue mutatanga mbongo apesa bino nzamba ko punir bino Ok, merci beaucoup to komi na suka émission na biso tozo welela ngonga Bianca Zanga bato ba retenir nini émission mkona lelo émission mkona lelo bato ba retenir Zuma tiko lesa bana fufu elala na poso Ozomona Zuma comme responsable za mukolo batela munoko Zuma yango moni tala Zuma yango moni libanje ezo ya mutu ezo vimba kalo kwa ngombe mobali mutu ezo vimba kaka mutu ezo vimbo kaka te ko vimba chokotili kola libandi misisa faire mbimiti na libandi Zuma okoki kozwa responsabilité te tala mwasi azoko nyoko mama tifa kata suki Zuma po yo lia Zuma okozwa responsabilité to moni film o Bellevue asali vraiment les chiens ya Zuma Ozomona les chiens ils ont vraiment Zuma voilà au moins si moi ça Zuma fa luka akata suki po Zuma lia yebisanga mobali nini akoza marque à responsabilité tina niveau lokola Zuma Zuma lukelo nyanzambe Miss Lolo Bellevue te mutatinda obota na chayer Bellevue te mutatinda bosa bombanda na mwana na yo obota mwana suka na mobali ya mwana na yo Ozomona olembi kotikela mokotindela mobali ya beni pala ba mabele tika botinda bato ba ye Pamela kokosa na kutu te aza makasi na kotinda mibala baninga ba fota mabele Bellevue te mutatinda ka Miss Lolo alors silama silama vraiment bambote na nga na pesi na ve na ngai Tito da Costa
napesi bambote na ngai na mauvais Jean Paul Kapinga motema mama Nancy napesi bambote na ngai na Tito da Costa napesi bambote na ngai na Jana Banaka motema Rodrigue Bangala ainsi que na Jenny Lema Aquarium Kilo Congo 10 fois belle et Sarah Lema ya bino vraiment yango wana. Merci beaucoup na Enoch Luzolo qui derrière la caméra et papa na Victor moi na star aza star. Merci beaucoup na Jansi Mabana vraiment voilà, merci beaucoup. Vous tenez biso rigueur te toana balabala toana Congo ambiance ezalaka boye makele les alaka na balabala boye bo comprendre biso to komi vraiment na suka émission na biso famille bota mingi to consommer des docs ezo qui est vraiment très kitoko to consommer film ezala vraiment kitoko makasi to ya o défendre ba valeur en fait maman Belle Vie aza valeur bino bato bo sa ba kabali ngana ozela ko tunda appel na bino epa nga boko sentir ngai bo sentir ngai na oser l'appel na bino et bo mona makamu na osala bino. Merci beaucoup na papa Faustin Ngomo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange regagne Ngoma garçon Paris, ma yaya chérie na kata France Jeanne Mboso, maman Gina Mabia la je te salue aussi, la maman chérie à moi aussi, maman Germaine na kata France wana, bambo tene bela en tout cas famille bota boya ko s'abonner pe na ba chaîne ya batanti na bino et ko sala bien. Ceux qui vont mona biso pété boko sepela te biso pe to linga bo matisa ba bonnet bo matisa ba vivre et que ça la biso bien peut-être il y a un ça biso courage to yaka penza liboso la bino. Merci beaucoup na Enoch Luzolo papa na Victoria oza simabilili Jansi Mabana je te salue aussi et pourquoi pas na yemoko autorité morale Belleville Kandila patron outil de l'écriture tabita ba comédien nzete ba wa vanda na ona ngwende na aze autorité morale ya ngwana de mazamanga côté là mutu no sofo bo tele libanga c'est Belleville Kandila patron. Merci beaucoup na babone na biso kilelo. Vous continuez à s'abonner, vous liker, vous partager vidéo, vous commentaire, on a bien, on a fait ça la biso bien, pour améliorer ça la biso, merci beaucoup, à la prochaine, bye.